ezali pona moto nyonso akokufa ye, mokili mpe kokufa ye, yango komipesa na bisengo ya mokili te, po nyonso tu ekoleka nango, luka Nzambe tango ozali na bomoi ye. Liwe kuta yo na maboko ya Yesu esengo mama ye. Liwe kuta yo tika deja masumu okoma mosantu. Ozowela nini na mokili oyo, Ecclésiasta loba tout est vanité, ngungi ya kufa po alandaki maboko, miso ya bato ekosa yo te bien-aimé. Mawa ozowela nini na mokili oyo, Ecclésiasta loba tout est vanité, ngungi ya kufa po alandaki maboko, miso ya bato ekosa yo te bien-aimé, po nyonso tu ekoleka nango, luka Nzambe tango ozali na bomoi liwe kuta yo na maboko ya Yesu esengo mama ye. Liwe kuta yo tika deja masumu okoma mosantu. Mbangu yo na nani na mokili oyo, Alleluia. Mbangu yo na nani na mokili oyo, concurrence na la vie komema yo banzela mabe, lika kwazwa lisasi pona kidiba ya lisanoe, miso ya bato ekosa yo te bien-aimé. Mbangu yo na nani na mokili oyo, concurrence na la vie kotinda yo banzela mabe, lika kwazwa lisasi pona kidiba ya lisanoe, miso ya bato ekosa yo te bien-aimé, po nyonso tu ekoleka nango, luka Nzambe tango ozali na bomoi liwe kuta yo na maboko ya Yesu esengo mama ye. Liwe kuta yo tika deja masumu okoma mosantu. Yesu akufaki ne kulusu po yobika ye, atangisaki makila maye po bika, pona nini yobo ndeko nanga, pona nini yobo ndeko nanga pitié. Satana kosaka biso ndeko nanga ye, akopesa yo lelo lobi akobotula yo, pena suka akozwa molimo na yo, bokozika elongo na ye na moto mama ye. Pona nini yobo ndeko nanga, pona nini yobo kokota lola, pona nini yobo verite ya liloba Nzambe, pona nini yobo kotika peche, pona nini yobo pona nini yobo pona nini yobo ndeko nanga pitié. Yesu akufaki ne kulusu po yobika ye, atangisaki makila maye po bika, pona nini yobo ndeko nanga, pona nini yobo ndeko nanga pitié. Satana kosaka biso ndeko nanga ye, akopesa yo lelo lobi akobotula yo, mpena suka akozwa molimo na yo, bokozika elongo na ye na moto papa ye. Pona nini yobo ndeko nanga, pona nini yobo kokota lola, pona nini yobo verite ya liloba Nzambe, pona nini yobo ndeko nanga, pona nini yobo pona nini yobo pona nini yobo ndeko nanga pitié. Pona nini yobo, il est encore temps d'accepter le Christ. Tant que vous en nous vivants, ce que Koufi est commis trop tard. Mais mes missions, oyo, et ça pour ne pas tout y soit Koufi là. Quelle grâce! Ciao!
amen, 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 amen. Voilà, ça fait toujours un plaisir à écouter la vidéo. Alléluia. Voilà, beauté, mon frère Jean-François. Ah, que Dieu te bénisse. Voilà, ça fait toujours un plaisir. Encore une fois, le Baranzamba, donc émission Oyo, Bolandaka, Tokutan Lelo, pour parler de Makambuya Mine, les Alelo Awa. Donc, dernier virage, l'évangile de l'agneau. Voilà. Bah, ça s'associe. Ça, c'est quelle grâce. Voilà, donc, Lelo, Boyokin Zembo, ah, le Zembo Kito, quoi. Pourquoi Lingi Kokota Lola? Poigny no boy. Poigny no boy. Voilà, mais ce qu'on peut pas alors des fois ça la ligne, c'est ça aussi. Pourquoi attends on dit que boy ngoza aboyne, on doit boy appeler la terre. Pona nini yobo nde konanga. Pona nini yobo kokota lola. Pona nini yobo vérité ya lilo banzambe. Pona nini yobo. Pona nini yobo. Wo. Donc ils disent koyo muta boyi kasaka alini masumu alingo salaka mabe boyo kota lola. Donc ça dit nzoto eleki molimo na makasi. Nzoto ne fo molimo eleka nzoto na makasi. Voilà. Et on to sengi ndeko pona nini oboyi. To zoya boy pona bato Yesu akufela. Pona nini oboyi pona osaka na mokili. Pona osaka na ba camarade na mokili po ba ko memuka na makambo na bango. Na comme il faut yo frère même to kuta baninga na mokili. Na bito ko boya bango. Oko me bango pona bonzambe. Na yo faut dominer bango na bonzambe. Bango memo na mokili. Bango ba memba zongo na mokili. Voyons le mema bango na bonzambe. Alléluia. Voilà, ça c'est vraiment le message Yanzembo. Yanzembo se betama déjà. Il y a un frère Mtassenga qui bisongo avec qui prochaine émission la frère Alimia. So beaucoup zong c'est la biso Nzembo wana. Yesu akufa kine kulusu po bika e. Atangisa ki makila maye po bika. Pola riyo bonde konanga. Satana kosaka biso ndeko nanga ye akopesa yo lelo lobi akobotula yo mpena suka akozwa molimo na yo bokozika elongo na ye na motu alimia ye. Amen. Quelle grâce. Azopesa yo za simbiso ko simbisa pesa toujours yango moka lobate apesi na droite a bombeli yo gauche. Voilà en virtuel les botaka ndenge bosuka ka bato misala mabe. Voilà lelo tozo timo la bino po te bobima na libulu. Amen. Alléluia. Voilà émission na biso lelo rapidement tout côté na menu. Donc il y a émission na biso lelo. Donc le thème central lelo ezali dossier Blaise Manzambi. Oyo alingi abima na mwasi ya neveu na ye Neves Pablito alingi abima boyo ka bojo je vais te saluer déjà comme toujours zongi na en profondeur pas tout comprendre sur le plan spirituel parce que et là comme il y a spirituel dans la carte makambo oyo bon on a vraiment dossier en lelo awa donc Neves Pablito devenu propre ali moi la grande sœur na ye propre c'est-à-dire que devenu moi la quasi na ye alingi abima na mwasi na ye to lo bilango lelo encore une fois Miguel Pablito Miguel de grand frère Neves. Voilà. Donc bon tout Miguel Mbote mingi na Luanda. Voilà donc il y a un dossier sans oublier Mi de Pablito. Voilà, on a grand frère sur Biso. Grand frère Blaise Manzambi. Son grand frère pour. On a mokito ça ba to benga ba grand prêtre bango wana Mi de Pablito. Mi de Pablito. Na pesi Mbote. Et Sigazali Mbote belé. Voilà donc le dossier central de l'émission na biso aux alango mais avant tout le belango tout le bela aussi bon dossier où il y a réconciliation Kofi Waze quoi. Tout à l'heure on demande les lots parce que tout le monde va côté studio. Il faut même que l'on a la tabou en bon moqué. Il est dans la carte parce que tu Waze à l'obaga. Je pas reçoit là Kofi un jour Satan sur une nzambe ba au solo là. Bon, tu comprends là sur le plan spirituel. Amen amen. Et le bien une réconciliation voilà. Et puis tu le sur également le fogo du ciel. Bon réconciliation là c'est là qui vraiment les phonies du ciel. Les phonies. Ce qui est nini moto. Ba tout ba zona ba chikoto yeso ba temple ba li fogo. Les fogo du ciel voilà le que non j'aime Braham plus que Jésus. Un idolâtre. Et c'est là qui vraiment le go malé à malongate et puis OK Jésus qui ça ba pile. Voilà, biso ba pile petit ya yema. Amoni yango amoni ki yana ba basaka na bango te. Voilà. Et puis au moment où on a frappé quand il y a beau mais ça on frappe dans le molimo. Pour nous avoir relaxé il faut diminuer bloquer non au déconaki. Et puis déjà il n'est pas des dieux branami ce sont des idolâtres frère. Bâton tout ça bâton ba finalement li felo. Ba idolâtre. Voilà. Et puis dossier Souka ils allaient sur donner laisser à l'objet sur le moi ma baisse sur yo. Moi non ba senta qui. Nazomon. Donc sous moi mke voilà. Donc ba senta qui.
pas le sous balanda on peut bayoki na bango pe voilà donc bayoki pe bandimi on fait ça komba mona ngo ponga na éviter mutu abenga ki wana abenga mtongo komba mona ngona amona to memele mwana ngo ko tanga kombo mona ngo ayawa voilà c'est terrible. Voilà, donc les alliés menus, il y a une émission d'habitude, mais rapidement, tout quota. Avant tout quota, moi, tout ça va beaucoup. Obligé, frère. Ma camoufle, tangue. Là, ma blaise, ma satana, oui. Frère. Tout le monde est là, comme on dit, je prie, le Seigneur, tout le monde est là, mission, ceux qui allaient effacer, vous voulez nous s'attendre, et quand au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Merci pour mon frère. Merci pour le ministère. Merci pour tout, papa. Merci. Merci, nous avons battu la biso. Nous avons battu la rabana na biso. Nous avons battu la rabengangola na biso nandako, papa. Nous avons battu la rabaprojet, nous avons misala na biso. Nous avons fait sa biso santé, malgré mi pepa mabe. Na ba tout balanda biso. Papa, battu la pe bango longo nzambe na bomoi. Battu la pe ba famille na bango. Battu la pe misala na bango. Battu la ba santé na bango. O bazangi misala, papa pesa bango misala. Papa battu bazo zo na bango ya kolanda biso o bazana ba problème papa pesa solution na ba problème na bango o bazana ba échec pesa ba réussite na ba vie na bango papa o nzambe o bazana musika na yo benda bango pembeni na yo o bazana bitumba nzambe na ba vie na bango papa kote bitumba na bango pe kwisa banguna na bango nom de Jésus-Christ papa merci merci na message au pesi biso nzambe poto ko éclaircir bano ya yo ba to yeso akufela papa ba fungola misu ba kabola na bato mabe pe na makambo mabe pamba te ba bikisa milimo na bango yango qui message na maboko na ensemble que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen 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 amen. Beleme ningana bande ko na bino on est là beleme to lobaki na bino nyonso to ko mona nyonso to ko yoka to ko bimisa na poisa makofi bambeli minduki to ko banga te boloko bien aimé to ko banga te po to sa bato libosote alléluia ba enen na biso na foi ba beta bango ba kata bango mitu pour la nini pour la vérité ba ceux qui mo sa mutute ba ceux qui mbonga mutute mais pour la vérité alors pour biso pour la vérité bien fait to ko wa alléluia to ko lobo be vérité pour nous libérer le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Voilà. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà rapidement tout au la base. J'ai un abisso avant tout le dossier Mneni ya Blaise Manzambi. Tout le monde moi mouké moi dossier miki za awa réconciliation Kofi Wazé quoi. Amen, amen, amen. Mon grand frère, des artistes depuis Kala, ils ont collaboré ensemble et puis quand il y a des problèmes, tout balandaki, et comment il y a vraiment une guerre dans Bango, il y a Makassi. Voilà, donc Wazir a déjà une déclaration qui est jamais sur les sous-naïers. Et qui bon voilà bah on sonne sur Kinza maintenant c'est un Barcelone mais tout le monde bango ensemble tout le monde bango vraiment voilà bah en studio aussi bah qu'on préparer Zembo est-ce que ça liga balandika ma wenge tout ça ma BPT réconciliation ils ont ma BPT yo na miso ya mulimo zo mona ndenge bon nga na lubaka ka na komona bango natali yango na koloba teke na moni yango te na moni ba image wana mais nga natala ba image na bango te natala ka ba photo na tangi na kotala bato bazana mabe na kotala bango te mais eloko interpella ki nga eza que parce que nga na vana na ya Antoine omoni nga na banga ya Antoine te na linga ya Antoine mingi mais na linga ni sana ete voilà yemo pazana binga linga mingi na petit na inos pa linga yo lukula nga zati mais ne la linga ba makambu ya mabete voilà alors le quoi na ebeli Antoine na ba makambu ya zaka nango na misala mabe ya zaka nango ça dit soko toucher soko toucher soko yebi ko toucher déjà ko linga te bokutana kolinga te bokutana mais na mona pardonnera mba ebele rien pardonnera te ezaka nango ba mise ba kenda na ko peso burumpe la te tanga zonga ti lelo azate mais c'est un bon chanteur un bon danseur ou alekiye azate alors ça la pe banzembu azate pambate au zonga ki place wana soko so taché au zonga souté ya bomona na souté dans un nakolo belkamo ya Redi Amisi Redi Amisi pile petit naie mais eux qui Redi Amisi kena ko bota na famille Redi Amisi non mais non ngala ko bota na famille na ote frère to comment dire famille to mesana et wana vient naie mais tant ba yembika ensemble Redi za bon Redi avait en sous vérité c'est une vérité donc ça veut dire que tant au so taché ko zonga les souté pour olala. Voilà, okolala.
yango monique yemoko kuluto lubango pona ko kangali pungu faut tia soyi donc ça veut dire que vie makambo tout azé ko lobaka makambo tout azé ko finga kaye allez yamlo c'est la kaka mon to ba déjà asimba déjà mandef yemo lubango déjà que abanga lisusu akimaka lisusu mais lelo yo bo pesa nga raison ba yemba to kotelaka wazé quoi d'ici quelques années. Parce que au moniteur touché, il faut beaucoup d'années, il faut jouer retour. Donc wazé quoi n'enga zawana, dans autant que le verset mon frère est là, n'attend un verset mon. Il y a Bible makasi hein, wazé. Qui a une bible té. Wazé quoi? Que je salue en passant. Je dis bonjour. Nangai Félix wazé quoi. Ouais, on a passé mboté, mais il y a bible té. Frère, quand la bible ça koyeba bible té. Voilà. Quand la bible ça koyeba bible té. Voilà. Donc et puis n'enga le belo moko même nzambe ko sala la peine nzambe za koyeba nzambe te la preuve moi ba passer wana tu bana kata bien à Congo wana partout même na bongo nzambe te mais ba sala nzambe donc baza musika na le banzambe bande pembe na misala nzambe po ba sala kizango musala nzambe te c'est ça ko tanga bible iza koyeba bible te on tanga bible bande ti suka oretena nini la lecture, la parole de Dieu, frère, l'écriture, mais c'est ce qui est caché derrière les écritures. Sora yebaka Bible, anga musicien parce qu'il y a bosso la Bible. Sora yebaka Bible, anga comme musicien. Voilà, donc yebi Bible te, atanga ne Bible. Na kombo Jésus Christ. Na kotanga les versets moko. Frère Nazali na Proverbe chapitre 14, laquelle on a verset 15. Oza pona wazé quoi. Je lis au nom de Jésus Christ, l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Un homme simple croit tout ce qu'on dit. Yoka. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Voilà, l'homme prudent est attentif à ses pas. Donc, asa prudente. Pour biso to yebi. C'est jamais dans ça bongami aussi. Ah, bongami. Ah, bongami te. Omoni neti nako solo omoni mandundu. Sora mbemba. Alala. Asa prudente. Donc, disque ça succès. Baboa qui crie naïe. Au moni, baboa qui crie naïe na disco ba yembaki na papa o mate. Après ba bengaï. Ba pc bilamba na bikoti. Pungi ba bébé tilelo. Donc faut goye baka. Faut que ça la prudent. Même azo même wenge ndenge ba sangana ki wana. Ezana batu misusu baza na kati wana. Ba sal ki rare ndenge ba yaki na kati wana. Après wana ba yoka na soute. Parce que wenge pesa ki ba en mo pesa ki na kati. Ba musu bazala ki wana baza bena ba sorcier. Donc ça veut dire à ces peli, on m'a en affaire à Kindagite. Aïbi pourquoi? Lelo. Yangote, et ça ma solo. Yango moni que lelo oyo. Moni si vous faire avec une raison. Lelo comme fils, dernier fils héritier, na sasni. Ozomon, il y a souffert héritier. Mais mon frère a confirmé qu'il y a aussi. Epani. n'a pas régné ça. Epani, t'es à jouer la sagesse. Aïbi, qu'est-ce qui se passe? Dans le bas qui est des fils sur la pseudo, bah tu vas mon lit mon souni, ne va pas discuter, mais c'est spirituel. Moi on va jouer initié, dans ma solo, et ça spirituel. Mon Dieu, moi comme les gars, faut qu'ils aient raison. Et retour les gars, mission mon papier mboma, avec un des fils spirituels. Voilà. Ça c'était le dossier. C'est quoi c'est la rapidement. Donc qui fait l'homme quoi. Voilà. Donc maintenant il faut que du ciel déclaration naïe également ça quand même dégâts. Il aime Branham plus que Jésus. Moi, ce que je comprends, parce que bon, en fait, il aime Branham plus Jésus. On s'est expliqué, mais à BTB, on va comprendre tout était. Donc, attendez, comment on va pour le cas Jésus. Vous êtes chrétien, alors, dans ces cas. Bah, tout le Foucault, j'étais avec un frère que je dis bonjour, Hervé Yaba, on appelle Simbote. Donc, c'est-à-dire, au Moni, pourquoi on atteint comme Hervé Yaba? Parce que, frère, Moni, il faut quoi, c'est pas la première fois. Et si à l'Ouba, déjà, ma cambo, à ça, la déclaration, on a déjà. Déjà, il faut que le faut déjà que Azam Moutou Misalamabe. Frère Batoutou va collaborer avec Marie Missamo. Marie Missamo a côté de Misalamabe. Marie Missamo a la sirène. Dans le barango, la banque, l'autre, la vérité. Même à Moïse Mbie, on a cliqué, blanc, on a une initiation. Aux hommes, il faut que le ciel, Marie Missamo a Seigneur, il faut que. Et combien on a dit? Et combien on a dit? Frère, mon Yosa n'a pas solo. Comment on peut collaborer dans sens ni? On appelle Marie Moussa, on a un bandit aussi à l'arrière. On a côté de notre frère, on va ça mabe. Viens, on va ça mabe, préparer bango débasage. Au salaire émission on a des comme en Allemagne. On va tout monde en ndoki.
aloba na nini que na monde sorcellerie ba cause moi na loka bébé na so Joyce bébé Joyce joyeux anniversaire à toi bébé Joyce moi na frère na so Limia ko simbula moko quelle grâce amen ba cause moi na moi mukende ngwa ba bita yo za musicien yo za la footballeur yo za ba ko préparer déjà na monde atene ozo kola nango donc ça azarti ba ta par azarti zobo za lo baka ngo pona ya Antoine alomoni alobaka ngo mutu ba préparer na monde atene ya yaka pona ko bebisa bozo mona binomoko ba bizu na ba podium ko tripoter ba makambe belé voilà donc ça veut dire que mutu normal fa mutu ndenga na yebi ko samote voilà donc ça veut dire c'est ça donc moni que bali faut qu'on les a bana na satana ce déclaration ndenga on a fait comment yo mais parce qu'il dit frère Bible ça clair vous les reconnaîtrez à leurs fruits à tout mutu moko boy ndengi ni keba nzetola mbeko bimisa mbuma bo moko voilà mbuma ezali des pommes donc ça dit il faut qu'il n'est pas de Dieu donc na kotangeli verset moko donc tant frère Nazana Hébreu chapitre 1 dans lequel on a verset 1 il faut que yoka je lis au nom de Jésus-Christ après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes yoka frère verset 2 Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc frère, donc ça dit, dans ces derniers temps, c'est par le Fils que Dieu nous a parlé. Omoni, Eza Branamité, Eza Kimbangouté, Eza Boudaté, Eza JFT. Frère, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Zoyawana, pour tout le bilan de Jésus-Christ. Mais ce que nous devons voyer, na kombo mususu, frère Aza Nzambete. Voilà, Aza Nzambete. Il faut causer un zambété. Ce que les nini, ce que les nini, de quel ciel? Ça t'a pas dans le ciel. Dieu le dit très haut. Bon, dans le ciel. Donc ça dit il faut causer un zambété. Et puis il y a tous les branamés, c'est beaucoup les fellows. Mais là, ça a un souci à deux frères, mon alingamingi. Frère, deux frères. Bon, bah ça va dans solo. Ezalina Nathan et Pengi, na yebi était frère. Nathan et Pengi, na moko boy, à quoi là? Sylvain Akwala, Sylvain je crois. Frère, deux personnes wana bazaba nzamba solo mais ma bekara bakena balanda ba branamis taso balanda ba parana bango taso balanda ami moko boy. Alors ba faut ba longwa kuna fa ba kufa ko boke li felo. Ce sont des idolâtres et la parole de Dieu déclare les idolâtres frères n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà. C'est le seul Jésus-Christ que biso photo prêcher. C'est lui qui sauve. C'est lui. Il y a un peu pour la biso. Il y a un peu pour la biso. Voilà. Voilà. Et ça, c'est Kimbango Yaki. Beaucoup de Kimbangiste. Oh. Beaucoup c'est que Bobano Yaye. Oh, Bakoko Yaye. Abota. Au monde, c'est quoi? Sobana le bolba. Bazabanane. Sorcellerie, frère. Voilà, ça c'est des dossiers. Il y a des c'est Brana Malobana Bon Azantam. Aux hommes. Donc, Moutoumouine, frère. Saint-Esprit. Idolâtre. Comme Saint-Esprit. Donc, je sais que le Saint-Esprit viendra. Pour avoir Saint-Esprit, on a des Branham. Dans des scrapes, on a mis le pour avoir versé, on a des Mahomet. Alors, aux hommes, on a quoi? Aux hommes. Voilà, donc, ma religieuse à ma tata. Mais ça, tes frères, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, toi, le Saint-Esprit, on va réagir, on va demander au salle. Mais tout le monde va réagir, c'est un liboso. Aux hommes, quand les allègues, parce que tu as le Saint-Esprit. Aux hommes, alors, on a évité comme Branham, et comme Mahomet, comme Bouddha, on a la place, le Saint-Esprit, on a des amoutous, on a dit, bateau tout fait baquer les felo et ça bateau ils bateau ils sont couffés la tête pour bateau les kayaima bandara yaima amen alléluia. Voilà, donc rapidement, tout le monde a dossier à Denilesi, autre aussi, ça avant tout, dossier à Mnene. Denilesi a sali déclaration comme quoi, moi, on a eu mon coup, bah, c'était. Bah, botissier sans que. Bah, la responsabilité là-bas, bah, c'était. Son amabe, comment c'était? Nous, on a un tonneau de Denilesi, tout le monde qui va sentir. Tout le monde qui va sentir. Et les Andéliers. Vous savez, bah, tout le monde va Denilesi. Frère, il fait pitié. Comment on a papa mora bon faire ça na bana. Biso comment on éviter ma cameuse parce que bana ba koli. Comment on a ba fait moi je viens chez toi na mon bana na yo. Donc on a obligé, on ça m'a bien pour na futur ya bana wala. Voilà. Comment est-ce qu'on trouve Denis les frères na ndenga lataka, na ndenga zali, na lolenge na ye, na makaba loba ya lukuta, est-ce que bana ne bandeni? Est-ce que ya se transmettre ba nini?
frère nya banzemba zo yemba ozoma na ba tête ma bimisaka na munoko na ye voilà donc ce mona est-ce que na fa na mona ki image ya moi si na ye na même sur etoninga na misu nete so mona ki image ya mama wana zoloba et pesi pas ozoma que moi so souffrir pas ça zali ozoma azo souffrir moi si wana donc Daniel ça usa le kuta il y en a bien encore charlatan albi kutunga ya pesa nga kombo soki nyoka lese po basi ba swakanga Daniel si yel moi so yebse ko swanga yakale na plateau moi so swakanga wana ozomona fa biso to botama bana nzambe ezala makambo ebele biso te la so osala te ozomona nga na yebaka même ke na bimaka na fille moko boy na yebaka na fille moko boy na poto faire nga proposer nga ba camarade nga ba sepelaka na yo est-ce que sala morte ensemble na boya na boya ça veut dire biso to bana nzambe frère na lo baka na bakoma ka mo nzambe te frère bazonga ka mo nzambe po makambo ebele baninga basala même to dotam na bango ko bena ba diamba ba nini ba drogue na tikala ko sablo ko na te de elle a bloqué belo na salate alors moi songo ko swanga uti wapi ozomona et puis obi ke moko na bango pa ko sala makambo ka bongo ka to répondre na yo akufa to tanga kombo na été akufa va kufa sala vidéo senganga pardon et ça na ba YouTube wana alors ba Denis ici tu n'es pas de Dieu vous êtes charlatan vous êtes menteur Jean chapitre 8 verset 44 le père du mensonge c'est le diable voilà quoi ko sa makambo ndengona frère Jeff baswaka swakaye mukatira ko swanga zate mona frère Jeff bateze mutu bati mo na zemi zate pour le big na Bruxelles albi bien que na mugaso mo ya Belgique bon ya on a le bag na Belgique ngala maman Françoise to boti bana 6 vous mona na Belgique na bana 7 mona ga liboso azara na Belgique na kola déjà na bote la maman Françoise c'était ça oui bien ça moi c'est autant communauté ça moi c'est nene ça bala botabana non attends na université il y a Louvain kuna donc c'est une grande dame tout moi na moi si ali bosso à sa mariée moi na maman Françoise bote bana 6 ya moi na clip moi na 4 pour moko na ba 5 filles un garçon moko abota abala oui bi payer donc ça dit Denis c'est muto abenga ki wana que oyo frère Jeff batema nezemi pesa biso kombo ya ba ne pesa nga kombo mwana ngo kasi pesa nga kombo benga muto wana akosa ki yo to yana mwana ngo pe awa au moins na frère limi tokene na ndako akombo kotanga tokena ndako omoni pe mobali na ye omoni ndako na bango omoni mona na bango alors siko bakosa ki yo zomona et puis yo moko frère biso babenga bisote ta net ka mami de pa bini bo bengi biso bino bo tina ba image na bino disons lo baté ba doit tande ba image ça dit quand tu es un homme de Dieu tu ne peux pas parler comme ça sans preuve zomona donc aux anos charlatans aux arnasima ba homme d'affaires on a ba homosexuel au lieu ko senga ba mbongo aux arnasima ba musicien on a ba sataniste ko kumisa bango le lo susune obeta na stade na fali voilà fala salinzemo ya bloqué ba to ba bina bloqué pas bloquer ba vie na bango ba message moko codé yango to ça la débloquer faire d'ici 4 matins ba soit débloqué mon tabac tout ça débloqué vraiment on a tout ça débloqué il faut challenge Veneza là-bas mon que tout débloquer nous sommes bloqués au nom de Jésus-Christ voilà ça c'est dossier Souka il y a on a atteint les versets frère il faut atteindre les versets dans Colossiens chapitre 3 verset 9 Colossiens chapitre 3 verset 9 je lis au nom de Jésus-Christ ne mentez pas les uns aux autres ne mentez pas les uns aux autres mon frère vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Mon frère, il faut vieil homme, Alinakala, il faut l'ongolaï, Alinasika, Amunana, Netibiso, frère Jefatala, frère, mi bali atembe, ba persing, biloko matoi, suki lala, vous mon frère, terre pour saranate, Tchoko pena, nous mon frère, bien on ben un vieil homme, akufa déjà, oji fasika, fait tant to yaraboué, to komi laxate, tu as regardé comme ma lumière frère tu as répété pour tous bon abatu pour to kosa batu to linga basi abatu non tu as regardé côté ya et ça te le quoi ba Denis ici na mon émission ko t'atteint comme na azo simba fiwana ozo mon affaire o ça tout le monde le beaucoup na tu n'es pas un homme de Dieu Denis ici tu n'es pas un homme et puis na so ba Denis c'est un homme il est malade na so bango vérité pourquoi frère frère absolument en Afrique du Sud Nzuzi Akon na pesi mbota linga rope minga pe atambote Nzuzi Akon ouais wana frère na biso linga ya so ba vidéo na biso so partager na salon de coiffure tango pe na bato batondi ba otala Nzuzi Akon na mama na bana mbote mingi frère ye atininga vidéo ya Denis Lesi yakala fala ki nene obi na kamo
aleke mina matama munene penza. Donc ça dit type on a frère, tant va péter, on a pété penza. Azan ba problème sérieux na santé na ba problème et puis ndenge peut ba initier na mofleri. Pour na mofleri pour ba initier faut ba bimano na sima. Yebo ba na binzoto na ye. Na yebi demo ma vanda na bi combat demo na. Albe yemoko. Donc ba ya ba tumoko frère bazo péter pe solo parce que mon ça ba rage. Frère mon mission surtout azan na problème na vie. Aleka na tatami. Biso to yebi. Ah, tom so to na kata to zo mona bango ba oya, to mona bango. To zo mona bango de ba oya. Do ba ya ko zo biloko, do zo bozi pa lo bango. To zo mona, ya mo biloko na tam e moto zo ko lo zo tala fi openda longo na nga copain. Ba, yeta mo pozo ba succès o balu kelieka. Histoire de frère. Histoire de frère. Voilà. Ça c'est le dossier. Pembe na pembe. To banga loko mogote. Il faut la vérité pour libérer le peuple de Dieu. Ba mise bolinga, ya ba bato bino bolinga ba mission na. Bo pesa bango bana na bino, ba bina kakuna, bo pesa bango basi na bino, basa na ba bureau na bango, bo pesa bolinga bana batu, so to lobby beaucoup ko finga biso. Ba paye. Voilà, c'est donc dans la dossier la biso ya Mnene ya Blaise Manzambi. Dossier Manzambi, prophète Manzambi. Blaise Manzambi, je crois que tout ça, monsieur Belé Awa, le quand même dossier aux famille na bango. Donc quand moi Mnene Awa, donc neveu naie Nevens Pablito Azolela, aligné bimana moi sinaï. C'est terrible. C'est quand même grave, donc moi ça Nevens ça dit moi na. Isa le quoi ngai na bimana moi na j'ai trop marché, moi na petite sœur na bébé. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme ça. Donc c'est terrible. Voilà, na bimana na moi na ya mami, na bimana moi na ya Rebecca, na moi na bimana moi na leki na Issa. Donc na moi ça leki na moi il y a neveu na. Voilà. Donc c'est terrible. Hein? Et puis avant le Congo c'est quand même grave parce que oui. pas la case. C'est que le bimana Gaëtan. Moi il y a moi la case d'ailleurs. C'est grave. Neveu nanga mususu Elvis et Yanga. Dans laquelle linga moi si il y a Elvis et Yanga. Effectivement. Ah moi il y a Germain. On a des scandales il y a Mikolo Oyo donc Blaise Manzambi et ce n'est pas la première fois que Blaise Manzambi déjà histoire na liboso. Abimana moi si Yanga. Moi, si un grand frère n'a mis des Pablito, c'est terrible. Botane 4, Mogakufa. Bon, là, on pouvait encore comprendre la qui païen, la jeunesse, tout ça. Ils ont ça, les Magata Bonzambe. Et puis, à Moussou, je peux aller, Neve Moussou Miguel, donc Yaya Neves, à Kamata Pessi, moi si, à Bibabala, la moi, si on a pas à Moukanda. Ok, moi, sans moi, c'est les mots à Bibanaï. C'est terrible. Donc, ils ont un comme moi, Nene, ils ont la famille dans mon régné. Bon, le loba audio awa, les familles, ils ont solo là. Avant de tout, comme on a fait, il y a tout ça quand même, moi, audio, il y a des bossons, il y a Nevens Pablito. Il y a mon quoi, Nevens Pablito. Oyo, mon colo le dossier. Oyo. Il paraît qu'il est aussi un serviteur de Dieu. Bon, Nevens, ça va nous. Ah non, Nevens, non, l'autre. L'autre, c'est Miguel. Voilà, ça c'est Miguel. Miguel, c'est serviteur de Dieu. Mais Nevens, tout d'abord, Nevens, il y a colo le solo. Alors, moi, mon qui a expliqué mon problème depuis tout le monde. N'engana beta moi c'était Moko avant Otiango. N'engana ça comment il s'appelle? Blaise. Blaise tant que tout ça boy, tout ça contre yoté. Voilà, tout ça contre yoté et puis ils ont coûté. Il y a quand ça s'appelle bon quand ça doit contre. Aïe bien qui doit contre yoté. Aïe bien kazana ma bébélé. Yemo aïe la preuve attend on a maître. Aza obligé futa rabatu. Pourquoi? Pour aïe bien ça n'a pas problème na batu ma bien zo sala. Ozo mona baso so bimana bangwana misuba na bal na bango. Moni frère ngaba ngai mutu aïe bisanga yi ke abimana moi sinaye. Ozomona donc ils ont une sœur moko bon selon temaza na ibi famille na ba ono boko tanga kombo na ozomona ando sala kuna abimana sœur wana ozomona et puis azo bana sœur ça qui na bébé amimi na bébé batie mpanzi moi blo to na msoto yebi yango yango moni que donc tout ça contre yote mais tout ça ndeka na ba na kofi tout ça contre misala na yo ozomona parce que bisoto tout ça ya poto sauver yo parce que le monde a chicote. Il y a un chicote dans le temple. Ils n'ont pas de fait. Ils n'ont pas de fait. Donc, ils ont chicoté bino. Ils n'ont pas de fait. Pour lui, est-ce que tu as un problème? Alors, si vous avez un qui a solo mon frère, il faut renoncer.
Attends, ma Moïse Mbi, on a frère, moi j'aime ces gens-là. Au second de John Naïmba. Souci de résultat, j'ai vu na Moïse Mbi. Ah, ok, on a talent, on a bêté la deuxième. On a mec quand même tout na danse. Ah, on a mec tout on a pas dans terme de pina. Donc na la rabat wana. Mais ce que ba kina na bona misala mabe, ozo mona. Na ba kina na misala mabe batongo. Donc tout ça ba tout souté to karmana bango to conquérir ba bana mukili. Ozo mona bango tout soit des abana bonzabe ba kana makamabe. Yango moni Blaise Manzambi na bengo banzambi pose dans ça sérieux siko. Donc ça veut dire que il faut renoncer na makamabe. Linga famille na yo, linga mwasi na yo, linga boto mokili, tika mabe. C'est une mission na biso ngwana. Nokito keli fait le frère. Ba bloko yo, et ça non pour ça biso plaisir té. Mais ezali po faut dénoncer yo pour tika nde mabe. Na kombo na Jésus Christ. Ko silikate zone de délivrance. Voilà, donc tout le monde ne verse pas bientôt. Amen. Oyo, en tout cas, bon, as a victime, il y a Oncle Naé, Blaise Manzambi. Bon, on a expliqué vraiment le problème mouké. Bon, on a plutôt aujourd'hui en émission d'habitude. On peut faire un beau garçon, vraiment. Et puis, on a dit tonton que le mot sinon on a l'équipe qui toko. Est-ce qu'il y a langage avant Nzambi? Évitez. Voilà, tout le monde. On vient mis à l'obara makambo biso to l'obara ya demi de ya l'obita tenga pardon ça va linga ça la ngosi ko départ ngai nde to moni on te vraiment que comme danger vraiment loba papa donc en fait hier à sali avant c'est pas moi sinayo et puis moi sinayo dénoncer après c'est un peu ça c'est ça quoi Ah, officiel. Comment officiel? Moi, si je suis dans le banga, ok. Voilà, mais moi, ça comme gagner là, comme gagner pas mangala. Moi, ça on a dit moi nini. Moi, ça comme pour la pas mangala. Vous savez, on a malili. Pour la manière au candidat. Non, moi, ça comme pour la ça on a malili. Si moi dit pour le vélo côté pendant n'y a yo qui n'a fait dans ça, on a déjà pour toi avant na kata déjà mangambo za na yi. Ah ouais. Si déjà mangambo za na yi déjà na kata qui donc le bala mu. Quand on bango ba moni na yena comme distance na explication la dernière fois. Oui. Allez, maintenant on va monter distance, voilà, allez. Quand il y a la gémo, sur les campagnes, ça va passer, on y a six à moi, c'est ça le plan. Ouais. Devant moi, c'est un Amérique ici. Ah, on a eu un bateau de la Lélane, moi, c'est au monde à comédie, Adam Marcelo, message à ma vie. C'est comme ça. Ok. Donc, allez, mon mille, à ça, il y a un chantage. On fait un chantage, c'est un manque de respect. Atineli audio, atineli pe na mwasi yango audio. Donc manque de respect déjà décidé. Azolo bangala otambola na bato ye bayo wana tena mobile na bato banani. À part ça, dehors appelé mokosa ni mozala na mbongo te jour boy to pesa yo boy to sa yi boy donc on dirait mutanga kende na ba on ba ozo to na ndela na ba. Pesa yo boy to sala boy. Ils ont acheté na c'est pas na honte na zongo na tena ngona famille le même jour na yo ti ba tout. Na famille après na expliquer pas mon problème na ngona ye. Ok. Na on a maintenant la famille mobimba après hier à Wangani to kutana ne boete a ngoma okima Wangani ke ya bandere kolinga ete momi na ngade mutabandere kolinga ngala bia ok c'est bien na sepele atandi nga lobi kongo parce que ko bakosele makamuti donc c'est sûr et d'abord on va le kutaki. Ouais, allô, na bengi yo na zuyo te na ina tikelo ka message na bisa yo lokola yo oki opanza sango zoloba ke mwasi na nga mutu abanda kolinga ya banda odra yo po yo lekinga na kitoko yo za boga selon yo lekinga na kitoko
au comprendre okenda kopanzaka sango bongo donc omoni ozana benga frère dalugelo bato otambolaka na bango ozalaka na bango kotambolaka yo mote au comprendre kotambolaka yo mote partout na okutana no partout na okutana na yo eza mabe au comprendre kotambolaka yo mote lokola yo mesana koluka makambo na bato okolukela bango ba problème te nga sala oni moi j'étais vrai avec toi tu parlais derrière moi oh ça bah n'importe quoi derrière mon dos omoni eza na luka bato tambolaka na bango au comprendre zara maele zale kenge soki bamasa na nga bazwi yo liboso na banda opekisa bango mais omoni au jour d'aujourd'hui soki bazwi yo mpo nga na osimba yo te mais bato mosusu baosimba yo donc bakisa bato luka bato tambolaka na bango luka vraiment bato tambolaka na bango baobeto te baobuko likolo to liboko nopanza sango oloba ye mwasi na nga azolinga yo mwasi na nga alinga yo ya yo mo mwasi na yo makambo na ye asalaka omona yango to oloba yo opanza sango loba na makambo mwasi na yo o nga so na obina banoloba makambo na makambo ebele na ndimi kuto kobwaka mai na nzoto kosakana na ngai te na respectaki yo mingi na respectaka yo mingi mais omanke respect na bilobela no pampa mwa mobala azala lokola yo te lokola mwasi kolobaloba pour rien changer caractère boye te okutana na mutu mosusu ayebi yo te osala faux au comprendre changer caractère moi mobala azalaka boye te au comprendre obika mpo ya mutu ya famille so ozali mutu ya famille to ozali mutu ya kati nayebiso omoni yako nanga nalatela okagulu nanga na ofande yo na site na se na yo nanga nakango kaka na cap na yo wana sambela nzambe mpo oza mutu ya famille wa mutu mosusu te que ça soit la dernière fois na kombo nanga tika kombo nanga so otiki kombo nanga te nga na olatela okagulu nazo promettre so otiki kombo nanga te nakolatela okagulu bandana kobongisa makambo nano wana ngo yo mona ndako no mwasi akendaka babwa eti bamakambo ebele yo moko songi boye nga so nde banoloba makambo na yo navandela makambo na yo oyebi ke ezala misike kopuse nga place olingi opuse nga te yo olingi olala mwasi na nga olingi obanda okende obalola makambo na memi odeya na famille nayebisi famille mobimba mais sikoyo na oyoka esi motu te voilà. En fait, qui ne verse pas blintou, dans ma déclaration a expliqué. Donc, hier, azolinga moi si na bi kaza ngolo, amoni lo ngolo. Ayi ko linga, parole quand même traquer. Non. Parole dans mon ngolo, yo bongi na nga, bongi na été aza subi la question. Il y a pas traquer, mais il y a pas païen, un enfant de Dieu, c'est le groupe. En somme la voiture. Mais il y a une très belle femme, nga linga moi c'est une Lise. Lise Manzam c'est une très belle femme. Donc nga linga mingi. Ozomona. Donc ça veut dire que le mozo non na pas kana ba posa nzoto ya mo faut que le linga basi musoba no kumisa ka bango fere ngalo na mokili ko ata na lingi moi si na olingo lika moi François Esther et puis soko miko finir pinga no to kabone tu vas comme c'est comme deuxième femme là officiellement parce que c'est un païen un enfant de Dieu ne peut pas comme dans babagissement on a été malobomboka yo papa effectivement je crois que Bolandi Mouké ça veut choquer quand même moi si tant loka biloko wana aucun ndenge na yemo ka lobby ne verse lobby c'est dire que moi c'est un bon là qui nene ça oncle c'est dire il respect mon ki oncle ya mbali nanga respect no pesa ye zo mon oncle zo na ndako respect ko ina mai c'est dire que nyonso ko ina mai moi ça comme manquer donc voilà boka binomoko mais frère le fait à Kolbake a comme ça deuxième femme là comment il faut comprendre parce que je sais ça moi aussi alors comme c'est deuxième femme ça veut dire quoi comment est-ce que n'habiter intention pour les années frère n'atteindre verset avant la loba dans un Romains chapitre 16 laquelle on a verset 17 Romains chapitre 16 verset 17 voilà j'ai lu au nom de Jésus-Christ Fayetala tel autre tangava je vous exhorte frères à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Mon frère, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Blaise Manzam, vous avez causé des scandales, des divisions dans la famille, des divisions dans la division entre division dans la famille, vous avez fait des scandales. Donc, babi na biso bito se loigner na bato lokwa yo ndenge pe neveu no s'éloigner na yo asali mabete parce que mutu lokwa yo faut que s'éloigner pour ko bimana mwasi na ye et mener azai ko loba bazo luka babo mangai ya Jean azo bazo luka babo mangai ba olinga basi na ngai ozomona maintenant akufi basele banzembo c'est terrible ozomona mokili boso banso ba Roger nazonga musique ngajief na batumo ba insensé
mutu mo ozaneka bia azo buleka mwasi na yo abuli bilambo lati donc jalousie okola ta ko lekete okoza na bon ko lekete mutu kawana ozomona monde wana ya musique wana ozomona donc frère likambo tuninga wana po ya Blaise c'est la sorcellerie tant que bazo deuxième femme et puis deuxième femme on va wana a confirmer na miso batute c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, hier, on a un Neves, on a un Naï. On a un Beleti, on a un Belé. Pour les autres, on a un Neves, non, le couta. Pour ça, on a pour reverser la famille. Donc, on a besoin, il y a sémence, il y a Neves. Faisons à partir à moi aussi. Faisons à partir à moi aussi. Il y a un moment où il y a un balinga basi à batu. Ou ça va pas fimo batina babimana batu. Il y a un moment où basi belé basi ba déclaration, basi ba témoignage à partir qui ça kenga bando tindanga ina zo basima sa mibali na memango. Voilà. De l'eau bato ba lukaka isa ba simas. A routine de le mois ci ou bien routine même mois ci na yemo noko mois ci na yazol bana Lise azol banini. Lise en fait on Lise il y a une question par rapport au rôle où Lise a joué. Parce que Lise tout le bagage m'appelle ça moto. Parce que il y a tindaki ba message il y a comment on peut dire quoi il y a chantage il y a Neves. Ah yoko to boy ozotama na bato balinga obaye na ngate to pesa ba mbombo yo sala boyo ça dit a comment ko choquer azaki ko tieba ba mena parce que Nego bi Neves a bendanaki. Voilà. Donc a bendani ba bia banga. Ta bendani boltam so que le mot ba ati pousi mo sina parce que voilà, atina toujours mo sina liboso pour finir les bateaux. Je crois rôle frère. On est l'homme super ngoyo quelque chose à dire à moi aussi. Pourquoi est-ce que Yé Blaise a utilisé moi si nae pour couvrir ma bena. Faut tu me comprendre. Frère, na auquel on a une musique, ngato na kenaki, na simba ki sa musique ba senga fuba inse maman Françoise. Là maman Françoise ngene nzambe simba ki na ngote. Ya o mona ba mission belé, na ba faux passer belé ba sala ba divorce. Pas maté moi si wana aza nzambe ki si moi simba na ezala kité. Voilà. Donc yango monique, il faut moi si ba initier. Ya on tala ba mission ba rapproche na ba sina ba initier ba sina ba déjà. Voilà. Donc ndeko moni wana, donc atinda moi sinae. Uzomon atina pe mosina finganga oyebi po ya asala vidéo makampi mosina lobaka yango pepe ya lobaki de monde ye mutatina ka mosina loba donc et puis mosina na ayebi ba secret na ye parce que comment on lise on a sauté lise ba début na ye au monde na siko ya changea akoma ba arrogance moko boye akoma na façon de parler moko boye akoma na ba orgueil mo bazala na ngo kalate ya zalaka manifestation ya ba démon uzomona ko komi au-dessus de tout le monde ya ba démon ya on dit ba petit rituel uzomona ba surnom ba misaka oh boy unga boy oh le roi de la forêt oh mupao ba démon en fait ba démon ya monique moi si wana a routine moi sona so sali mabe moi sona ye abongisi OK moi c'est facilika à côté la côté Neves voilà à côté Neves avec ba on nzamba punir ba yena moi si nae donc laquelle bon pour yebi misala na bango aza ko intimider Neves aza ko intimider voilà les misala mabe c'est triste mais c'est que moi je n'ai pas compris parce que Dieu mon soupé zali wana oyo Blaise aza ko lela moi si nae sala mabe c'est que moi je n'ai pas compris azo lela pas ya ami il y a Blaise moi si ça le Joe voilà moi si dans ngaza to yaki devant oncle là je vais te tuer je vais te tuer abina soko la ko banga donc moi si dans ngaza ba démon ko bimse ba démon ça dit que moi si a un problème d'abord dans lango mais a ko se poser un problème pas ami il y a nani ya moi si nae qui moi si dans un démon moi c'est gars boumaye et puis moi si dans tambola mabe tala ku scandale soukal salaki et puis azo ça avec donc moi si dans yebi na émission donc du bal comment on comprend ça yo bi ka initier moi si dans kata ba problème bango de l'autre côté alors c'est un problème na moi si nae couple la bango pesa moi mobulu comment on comprend mais fenga na obi sayo avant tout dans aux amutu so le lo initier moi si nayo pour nga na yebi ba ser même na mokili bango ba bimana batu pour bazo ba semas ba mena mibali na bango alors mobali wala tabo mutu pesa la moi so ya kat uzomona tabo moi si fa kele lisusu et puis boni buko kula ba zelaye ministre na zo zelaye ambassadeur wana zo zelaye mais fa kena zo azolo ba semas moni bo mutu peta zo sala mo yupo comme ça peut le voir pe makambo solo toi qui est ba Côte d'Ivoire ba kena na sens na pe to mo ba image ya Côte d'Ivoire zo bina na ye na ba boîte de nuit voilà donc na ndenge na ye ngana ko rappeler ka Blaise ma satana voilà siko explique kozongi asala ka vidéo a modiri ngai a modiri moi sinanga modiri bana nanga so mon bloc on tu ezongeli yo na ce que loko moko on ne maudit pas c'est lui que Dieu a béni et on ne bénit pas
c'est lui que Dieu a maudit. Si vous avez makambuto le baki contre nga, ils ont gagné moko et que zong la paix muta kabuya na yo et que zong la paix kabuya na yo parce que muta on a benganga. Pambate makamba blesse on a paix elle se pela na ngoti. Ye mo so bananga bi frère talaka téléphone manal ba makambunyo suzate ozo comprendre kaka. Ozo mona mais so mona ka yemoko na blesse ngo lisusu. Ozo mona donc c'est terrible les bateau yo a initié des na misala mabe. So bateau on to bazonga na bo moto neti muta fa benganga. Donc c'est que bon monte zongi mais tellement que bazal lié tant gourou na roya il faut que ndekaka moni ba kende ko so ko sala nini c'est terrible et ça vraiment terrible mais toi quand même deuxième aux gens sur la famille parce que quand on comme dans ta famille faut quand même se péliter toi quand des audio il y a frère il y a Neves Miguel Nenga Lobby et puis toi aussi Mide Pablito. Je crois que Neves a au coup dans la honte Mide parce que dans les solo oyo boy qui tant comme la Mide ba Neves tout ba contre Mide. Ah non, Mide père les ici tout ça la famille ba isola un peu Mide mais tant comme je pas Neves mais sur la qualité Neves a comme contre Mide parce que Neves à l'époque ils tambola na ai collaborateur na je collaborateur na il y a oncle na voilà azaki na c'est tout à fait normal avec moi na donc on travailler et puis azaki comment la niveau production a tchaki la production kota mukili so il y a moi produit mais quand ba ba te que zali Mide et puis ayebi ba secret na tout ba blog ni to salité ayebi pas de qui ba blog ma casse ça donc donc Mide Neves a kuta na Mide boyoka ndenge ba bengi sunde ko na ba mususu po ba exposer problème ça que famille pende fandaki boyoka na Miguel boyoki pe Mide dans ba solo na ba na ba mususu po na dikambo ebula ndaka bino moko eza quand même kamwe ya ba famille mais on comme ça na makambo ya poto bakati ezu balanza me na kati auto méthode dénoncer ce photo dénoncer po baza nza batika mabe amen bolanda mo audio. Bonsoir VBFA. Zanga Neves mwana Zozo. Na bengi na tindele voice parce que ngati siko naza leste na ba makambo zo lekela nga ba makambo yo frère oncle Blaise alingaki asala na ndaku na nga pa mwasi na nga alingaka bima na mwasi na nga tisiko makambo yo ngai donc na ko la ponite na ko so calme te tant que na ju explication moko favorable te explication moko ya bien te na kutana na tabo na sola ne face à face expliquer nga likamuni ye azoluka nini pananga na ndaku na ngai donc na yaki sous lelo luka Mide na kuta na oncle Mide na zana e awa na zo luka ko sola ne makambo wana po na zo ata moi solution na luka moyen nini bon na vie na zo passer au oncle kasi boso. Oui donc Mide donc vient na yo moi na Neves ko le langa makambo ya buzoba o lingo kota na ndaku na ye et tout ça donc sans solution na minute alors on a bandi ko solo na ya lui na ya landu na Luanda na ya lui na Strasbourg to so jana na Serzozo na Luanda donc na solo pe na moi si à Neves chez là et tout ça donc faut solution ezwama donc besoin de photo en communication donc na messa donc petit frère aya ko sola aya ko s'expliquer et donc ya ngona mamoto yokani. Voilà, on a tenu le voice au point baquet, donc un dossier, ils ont déjà un message, donc yo, aux aranae mingi, donc au passer un message, Josopé a tenu déjà voice, de voice qui est pas yalandu, de bison se photo soit un message, de se fait zona, pour yaza moana, allo à moana biso, de ma besoin de salama, ou l'inga ko salama, so inga samana moana yo, nepte so o sepenango, so sama pa ya Rose, be sama pa Francis, n'imte yo sepenango, ngape na ko l'inga sama pa moana ngai, donc voilà, de oza mukolo, oza noko ya Neves, donc au joueur rôle no ki noko. Tout ça makam ngai tout ça nango tout ça na to tchana na pembeni faut to na solution ya mwana et tout donc ya ngomoni na tindelio voice oyo donc j'espère qu'on comprendre ngai donc voilà merci et na bengio na monyo ya mbite mais oza en ligne et na bengio juste pour na problème ya Neves na mwesine en tout cas to za informer na problème wana ça fait trop mal et au moni tant ozo lubakoza musal na nzambe il faut olakisa ba fruit ya Saint-Esprit katina yo c'est pas bon makambo o e salama ozo luka osala pa Neves
Parfois, yo zo mona ya mususu batu bafanda nieta muso ndé to ebi le côté, mais parfois na modi mon Seigneur a tel sepso de yo zanan. Ton vraie identité est anime. Parce que ma cambo zone comme ça pas nevens, ezaka pas nevens te ou salango pas vieux mide. O raté ko salango pas na nga et pas ya Clarisse. Clarisse nzangi la banda sa pa na yo. Yo ozola la Clarisse, ola la Clarisse, obimana Clarisse. Obomba Clarisse et pas vieux befa. Mais yo zo ebisanga ke obalelanga Clarisse, yo mto oselanga mariage makamnyo tout pona zwa doc et pas Clarisse. Mais yo la la Clarisse. Mais un jour nzambe na bolingone na mawana ye, nga na banda omona mukanda te yango moni na kimara pembe no na lungwa pembe na sa fashtaka. Parce que tant que Clarisse a yebisanga ke yo la la ye obimana na ye, ça m'a fait trop mal. Ozomona. Mais qu'est-ce na o yoza nango toi tu n'as pas droit sur nous oza droit likolo na bisota bisoto viva to kola na maya mukanda na ota et puis bisonne to zabo eza difficile parce que yo ko simba ki soza en pouvoir au lia bisoté yo za pouvoir au lia bisoté po yo bandolia biso il faut bandolia na bana na omo yo faut bandolia na bana na omo tu veux quoi avec la vie de Nevens olingi nini na vie à Nevens. Toi, tu crois qu'avec des histoires noires, nous ça la kawana, blabla na wana et des montages, des magie, des miracles, oh yo ça la wana avec des personnes qui te croient. Yo quand tu biso ba oh yo tous aveugles. Nous ne sommes pas des aveugles. Tous en est l'autre oh et qu'on impressionner oh yo ça la oh ba on a quelque danger et qu'on impressionner mutu. Mon côté qu'on impressionner ba yuma et qu'on impressionner ba tout oh yo peut-être ba dingi matériel. Mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. Hein? Babylone wana ke na ngo musika toi ozoya na ngo na famille ozo mo ate ozo mema au pauvre na famille moi si ya neve na yo hein moi si ya neve na yo donc c'est-à-dire na moi si na yo lisa yebi ba ventiro bo salaka toza ba piste na bino nyonso tu eza ya yo eza ya moi sino toza na ngo lokola yo zo sala Nevens ba chantage ke Nevens inga panza ministère na yo ministère no ya lokuta au moins ministère oza na ministère ya lokuta. Magie oyo simba ba oyebi nzambe révéla atalisaka ba oya ye oyebi combien de fois oyo tantanga yo kokanga ite oyebi combien de fois oyo yelanga même na molimo bo yebi okutanga yi nazala na force à prier en jeûne na prière makam nyonso sala biso toyebi yango tozana ba preuve nyonso to ana biloko nyonso ba vidéo nyonso tout. Mosel na nzambe nini ekozala ke no fanda amela masanga. Tu prends de l'alcool ozwa baso sa makambo belé oyo sa na simamba ya makambo mosel na nzambe. On connaît tant de choses. Trop c'est trop. Biso nyonso tout ba ya Nevens bande kwa Nevens toza contacter na yango makambo yozo luka osala pa na epe e sala matelo ba nzamba ngwazala ka nzambe na yo moko. Nazo ye biso to sola na nga pasteur Miguel pona bengi oyo ya mbiti. Ozomona ozala awa na Luanda oyaka awa omona biso te to aka olela pano to aka kolanda pana ote nini te loko te parce que ba mbongo na oyo koma nango bato ba yebi te ndeni okoma na ba mbongo no nde ba ositukela ngo ozomona kana ba kamera oyo ba ndeko komema wana kotombola wana bato ba yebi te biso to bana ba bola to ba bougie to telema na maya misu na biso moko donc to na tina na oti tika Nevens tranquille tika moi sine tranquille. Poto pezaka ya yo moko te so ndeni ozomona Nevens aza mutwa aza na kati ya mokilia a rendre compte na yo bozwa règlement de compte na yo peut-être nga oyo lelo na yebi nzambe na ko pardonner yo mais Nevens te ozo comprendre Nevens te donc yo il faut yeba ke oza na ba limite yo zo franchir ba ligne rouge mwana la mwasi ya mwana kasina yo eza sorcellerie. Sorcellerie botisa mwasi bato avie mido botisa ebana sorcellerie même na famille. Arrête avec tes histoires là tika ba biloko wana blaise tika yango eza bien te oh yo boya peka koyamba nozo yamba te na osala bien eza ndenge na ona mwasi na eza ba jeune bino yebisa mpe mwasi no donc asali bien ndenge bloquer numéro na ngai asali rien ko effacer ba message ne oya bandai ko koma ba message na bandai ko koma na transférer qui ont déjà dit c'est pas Nevens azana ngo donc ami tungisa mana été orgueil eza penda musala na bino
Ok, basali na nzambe bazalaka ba orgueil te. Mosali na nzambe bazalaka muta omikitisa. Donc voilà, ezolakisa déjà que donc boza pena donc ya nzambe te nde bozana. Parce que makambo yozo sala eza bo nzambe te po ezo panza famille. Parce que libota na oyo uche ko panzana te nzambe tango tomboli mutu na libota wana eza béni, mais c'est le contraire, libota na ezala ya kopanzana. Depuis que tu es devenu pasteur, apport nini oyo apporter na kati ya famille na. Les gens sont divisés, il y a tant de problèmes oyo memi na kati ya libota. Et Viemide il avait raison, ya lobake makambo yo sali eza purement aux pauvres. Ozo moi, c'est le pauvre makambo yo sala. Mais ba ke makambo yo sala nde moi sur le bique non. Neves na mwasi na ye nzamba ofrape bango yo na mwasi no na bana na yo bo futa nzamba ofuta no parce que ozana eloko osala Neves te ozana eloko mon côté oyo ko osala Neves ozomona donc na yo basi oyo zwaka olala ka ba masango yo kenda ko omela ba masanga mwasi no kindumba o kenda ko sala balala ka epa ba ambassadeur balala ka epa ba pasteur pour ba pesa bino ba titre honorifique ya ki prophète ya ki évangéliste o ya to ba pesa bino la calamité ba vidéo na mnezo bima bientôt là ba vidéo na mnezo bima calamité ozomwa non ba Neves a combattre ministère na yo ngape na pasteur le roi yo ozomona Neves te ngana yo to traiter ce qu'on a né na biso na ninga ba sala nzambe to tala penda ke no so yo oyo sali wana eza penda ki mosel na nzamba solo ezala ata mosala nzambe ba koya okuto na makambo ya boete ba kuto na makambo mususu ba makambo peut-être ba mbongo ba makambo ya boete na kati ya libota na yo mwasi ya neve na yo. Hein? Même histoire qui se répète, na moi c'est ndeko na moi c'est neve na yo lali moi c'est yo ba sa moi c'est na neve na hein c'est pas bon c'est gentil c'est normal o ko futa yo na bana na moi c'est no bo futa bande des aventuriers. Voilà frère oyoki poto on Mikel nga lobby yepa za yepa les camps c'est ça que moi c'est pour Clarisse ça ça là et pas na yeko ce qui nzangela Clarisse ok Clarisse wana mwasi na ye mais apesi baba ça que ye mo ka financer libala mariage mbongo tout ye mo ça dit que oncle mo simba c'est tout à fait normal oncle pas balisa ka bon voilà mais ici que ça dit que mwasi wana zo balisa ye ezali mwasi na ye mo ka bima na ye moi je ne avouer pas à Miguel mais je pense qu'il va y avoir une relation je pense bandaki mais simba quitté parce que poto dans la carte tu vois là Miguel n'a pas besoin en Afrique comment qu'on comprend ça frère et on attend les versets mo pour comprendre quand même les cambo réseau les kelanga manqué faisant dans 1 Timothée chapitre 5 dans on a verset 8. Voilà, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Et je lis au nom de Jésus. Fais quoi verset 1 tant bien frère. Tant. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Omoni. Obi verset ou verset au PC pas si peu mawa. Frère, Omoni, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc, il fait l'eau. Monsieur Blaise, quand on a ça, dès que tu le baki, on a besoin de sémence à Miguel. C'est-à-dire qu'il y a pessi moi si on y a bien malade. Tant yo va aller dans Daku, donc il y a ce qu'on a bien appelé moi si en gros. Vous avez tant que ça n'a bimé, a bien loko, ba musicien. Ngam va proposer un loko. Va passer avec toi ça là. Bah oui. Ma bali ça va fidèle na bango na basi mais basi bango abima na bango. Bah oui, pour nani. L'église ça les malons peut belé. Voilà, pour nani frère, parce que ça les misala mabé. À chaque fois il y a zo bimana moi si wana azo za biloko na tout. Désolé gars. Ba biloko no tout azo so. Basi belé bo mona ka ba tona na ba bar. Frère, aba bima na ba musicien na ba politicien ba tia bango biloko mo na libumu Keni. À chaque fois bimina mutu Keni wana amela semence ya mutu wana. Ezo matisa misala ya mutu wana kuna mathieu loko na libumu so basi bongo yo mona bana luyenge na Facebook ya kosaka na te bana luyenge makasi fait kene babare omona moi si kitoko basa tembo ko bina ta toki obi mais yo nengi boy anankeni frère bata bonde ba finga pe biso anankeni ozomona obimana nani a bebisa yo ozo finga mso ka sonde biso to ba sauver to na besoin de la sauver ozomona frère anankeni ba belle frère o même tout
ata bato bafinga na ba Facebook frère au moment de bato finga na penda boy anankeni mutu so pasa pena mobali na ndako mobali mon frère mo bobé à l'état moi so na nkeni oyi batabi mana nani ozo mona pour moi il faut se respecter finga na kapana yo na mona moi si na yo ombre jaune oh faut mona moi si ta kokota so moi so na kotika na tiki bino voilà faut mutu monta le na ndako na vana maman Françoise rien ozo mona même quand tu viens à la maison moi akena ye voilà anankeni tes frères ozo mona moi so faut discuter la bino c'est quoi le bénéfice? On dit que l'on va la côté. Oh, bon niveau. Ce qui est pas frère Tanguy, au moins maman violente. Il y a ça comme tout moi il y a bibino à pratiquer les bino. Voilà qui était là bébé na bébé ta vieux ta vine donc Tanguy violente. Voilà, mais il y a pas si mususu au qui était mobile na yé. Il est pas ça na pe. Bon fongoli masanga pas fongoli masanga. On t'a na mokili. Frère j'ai benga la bête à primer ce son. Au télé no bi mais au nani frère au bala nani. Donc ils a passé. Attends nzambe frère okipe ndanga musumuni na mosi mobi wasana ba démon toté na nabi pasteur na maman pasteur on a le yenge wa pasteur yango moni bien relationnel tozo chulate mais il est temps botika mabe Blaise Manzambi tika mabe au moins babilo ko na frère a besoin de semence ya Miguel voilà mais ce frère ah exactement tu t'es fait ça oui ta famille na ye pourquoi la famille parce que moi je rappelle banda pourquoi c'est c'est recommandation c'est bien on a ba famille belé frère au mona bozana mutu moko boy abima ozomona bino tu bwana senayi a contrôler bino voilà azo contrôler bino mutu sa bimarati ozomona yebo azo contrôler bino dépendre na ye. C'est ma code dessus bon ma code est vraiment bien quand même parce que internement mouké mais pour éviter parce que c'est nazana serre moko na kotanga kombo na eta bona tanga kombo ne frère mobali na yesu ko ezana yana bango moko za politicien a lotandoto mobali na yewana na ba famille mobimba ezana kwa yo boina famille yo za politicien so moi sinon a lotindoto et toi moi si ya lekino a lotindo voilà moi c'est lekina yo moi c'est type que je dis bonjour bonjour mon frère a lotindoto que yo ovandi bande kono nyonso tout ba vandi na mabele yo telemi ozomona soso ba bantu baso donc a contrôler la famille mobimba alsenga papa ndoto ezana habiter la bo la preuve na mobile atikaye alandane akenane kin le fois ça peut me na yana yewana au sunoli mo sina bana donc ça veut dire boza azo téléguider bino bah donc likambu ye alinga sala mais esprit quand même la famille les alliés sont dans mide wala ozomona za quand même esprit de baba yanki la l'esprit ba mide to fala on ba Paris ma mide ngina na kisasa na Bruxelles asala quand même eloko ne mo wa et il y a production et puis tant na bango pire ser na ngai omoni tant na bango pire ser na ngai ozomona donc bango ndenge bazawana il faut mide ba ça ndenge basa pour na yoka ki Miguel papita alobi loko moko alobi to biso babola soki ni to tellement na maya bougie na biso moko ça m'a touché donc ça veut dire aux na placité donc ça veut dire il faut de quoi na yebake akomi na suka mais fait yana ngala insister kana nini wana ça dit que ye akangami kaka na bandeko na ye pour diminuer bango utiliser azwa pouvoir voilà et puis na monde atene so batindio pe mizo ko sala to kufa et là on a fait bango ça dit so batindio faut kanga famille tant so kokate au kufa voilà parce que na bimi boya on parle na meza matata parce que bien que alors tu dis quand même bon parce que donc si tu yoka la moto le bango pe ezate tu yoka pe ba liwa moko ekota na famille ngo tu yoka ba benga biso ke ezaye mais to lo bango ate voilà to lo bango te mais si ko ndenge zana yebake soit so koka mission te déjà ba ko kabano na lise ba kabano na lise moto na nzambe a solola voilà ba kabano na lise et puis a osala frapper a osala ridiculiser nzambe ko kausai o no solo ba ki contre nga wana a mona monde ye moko parce que biso do ngala modili était na le biso ye mo lobi ngona ya ngala bi likambo yo lobi nanga pona zo sala bongo na bi na monde ténèbre frère so ba peso mission buma bana na so ko buma bango te mais faut bango zoyo et voilà netier ba peso mission faut dominer la famille so dominer o dominer la famille on te po ba prêtre baza ba te esprit baza donc kokate ale yo moko ba ko benda yo voilà il est temps donc à Tikamabe pour nous quitter vous allez ridiculiser ndenge ba continuer ba comment ridiculiser. Voilà. Ça c'est vraiment conseil à Makasi Ozo Pesaye parce que bon comme tout le monde tout ça là bien monsieur Ali pour la
il n'a battu, haine n'a battu. Jamais. Il faut comprendre ça. Ça NT, mais ça dit ma bête ce que Zali tu as koloba pour que. Frenga na loba même dans tambola na muni me kalambai. Ouais c'est. Frère, soka yo pia ngombo de pese mode. Donc soka yo pesa mon pese mode. So na li kof no pété frère. Voilà. Voilà c'est que on faut serviteur de Dieu. Mais soka yo pia ngombo de pia mode. Ah, na to kutela na moko. To na frère Tanguy. Na autant comme on a été pour 5 ans pardon. Tu as la voiture, il y a un locataire, Mouniga. Ah, il y a un moutina, il y a un salaronini. Tu vois, il y a un tout les gars. Il y a un bail. Tu vois, tu solo là, tu vois, maintenant on était pour. À 5 ans pardon, avec frère, il y a un moutina. Et puis, sur les autres, frère, païen, pinza. Faut te dire, ah, tu vas pas païen, il y a un moutina, il y a un pastel, mon bimba. Mais les faire le bara bongo biso de se faire on est pour titande mabé mais tout ça biso bien et puis to leki na biso mais so ya frère tu ngato kitango so mon mais pour so do bana nzamba solo biso ba pierre au sakali le tout eki fait dans ma image biso to moni ya Blaise on sent na mokili ça dit que basanga ngal ba ki Blaise païen oh Seigneur petit nangai. Ici, il y a 14 chasseurs. C'est bien certifié. Il y a un certificat. Bien certifié. Donc, on est là-bas. Quand je te dis, pour ça. Neves Pablinto. Ça, c'est du certificat. Ça, c'est du certificat. C'est une chaussure qui coûte dans les 12 000 €. Petit dans la fois, pour ça, d'avoir une mission. Donc, 12 Shabbat. Voilà. On va entamer la procédure. D'abord, on va amorcer les couronnes. Bon. L'animal n'a pas souffert. Parce que vraiment, l'animal a souffert. L'animal n'a pas souffert. L'animal n'a pas souffert. Bon, va chez papa. Tu peux pas me donner ça ceci? C'est homme, hein? C'est homme, c'est homme. Il va boudir, quoi. Va boudir, va goûter ça, les micros, quoi. Va boudir les ongles. On va tourner la pantalon sous panne. Ça, nous avons bientôt des arts. 12 000. Bah, tu as marqué le ouais, mais fais sur l'équipe baron. Mais fais pas bientôt l'équipe baron. Mais fais pas bientôt à l'équipe non surtout pour en bête à bango. Faut peut-être qu'une fois on mène à plateau. Et si bango l'animal n'a pas souffert. Faut qu'on soit dans nous tambo. Eh les filles, je peux avoir une sucette pour elle? Oui. C'est pareil. Hey, tu te prends pour qui toi? Tu veux bien lui donner sa tête? Oh my god. Ta fille doit se faire sauter, elle va comme je disais, elle va taper les enfants. Je suis is amazing. Mais en fait, ce que tu fais là, ça sert à rien. Il faut filmer directement sur WhatsApp. Parce qu'après, tu pourras pas m'envoyer. Zumona bilamba ça dit que ta somba biloko ça dit que kili tia yemba kina frère na zonia tia yemba kina ya Antoine ça ba recommandation et ça pas mbaté ozomona et ça et puis bango moko ba souffrir qui pour ba ça fait mon matériel so ba timi loko faut bosala ya solo mais ce que bino mo ça boza ba regret ah iloko ba retour bosala ndenge nini mais ozomona mais bosala poser recommandation mais ya boutir nani tela yo makambe komelio tela ya Antoine makambe ko so komele mi kolonioso divorce pe yango ni ozomona donc ça dit collaboration na bino et puis signé
et puis c'est logo mokote ça dit ça qui ne bouloga ténèbres to ba obima na ndako wana ezane ba démo bazo kota na ba via ba nyonso ba hôtel ba clip wana ozomona basa bato mabe bato na soloka ils sont là pour détruire gentil dit frère mais biso bato yeso akufela tokozala pour dénoncer bango pour ba véritable bana nzambe balandaka bango te neti ba bloquer mutu to bien ki ozobina ba bloquer ozoyoka ba bloquer wana o bloquer ni na vie na yo eza ba message codé bloqué, bloqué nini. Ah, mais yo so ka benemi, mais na ndenga code, eza ba vie, eza mabala, eza misala, eza ba projet, eza ba mission ba tinda ka bango banze butoka na ténèbres. Ozomona, yango débloquer ça koya. Toko bina débloquer, toko fungola mabala, toko fungola bozui, toko fungola ba projet, toko fungola no so bango ba kangaki. Kalaté zoé d'ici 4 matin. Au nom de Jésus-Christ. Biba na nzam, to c'est un challenge pour mon que to zaya nzam, ba attention ki bazwa ki bato, mais biso bazwa ki bisoté. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, alors peut-être frère pas lancer ça dossier naé. Bon, conseil nous repère ça na. Quand on est zaboyé pour régler le problème à famille parce que beaucoup de la famille ça a makasi dans le niveau comme mais ça vraiment problème à Rosani parce qu'à peine on gagne makasi tout ça à Rosani. OK, Nathan le verset na qui na 2 Thessaloniciens, yo on entend la 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Voilà, 2 Thessaloniciens chapitre 3, mais je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Frère, Yoka, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous vous recommandons, frère. Frère, c'est une recommandation. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la recommandation, Yoka, frère, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Frère, nous sommes vivre dans le désordre, il faut s'éloigner. Ozomona tozo kosa koza frère na biso frère onyukola ramosi na ndaku ozomona ozono mosi mususu okena kolala pa mosi mususu kosa kana ke musala toko se loigner na yo frère okepe kuno boti ozomona et puis so kosa biso koza frère na biso ozomona frère toko se loigner na yo ça peut de plus on même biso te wa faux frère il faut bon la monter mais faut tika mabe alors on les sera libanga na comme Jésus Christ. Alors tout le monde pour la conseil qu'est-ce que doit faire parce que il faut quand même que ma solution quand même bon parce que on doit tirer après la libanga. Mon frère totangi frère sikoyo ya on a bi fumu mon nzambe akoyaka pe ateli. Moi ba bien ni tout ce na ba vivre dans désordre. Donc ça dit mon nzambe vivre dans désordre té. Frère mon koyaki frère li matelemia au regretter uzongeli souté. Mais mutu a vivre ne bongo frère oza kuna mwasi na ndako na bana ozo keno kubota ozo keno kukosa mwasi na yo oboti pe kuna oza vivre na désordre faut te soigner te s'éloigner na yo neti blesse ma satan tellement kamazo sala frère ozo mona concept c'est ko pesa ko yoka bisoté obi azana orgueil makas et la parole de Dieu déclare Dieu résiste aux orgueilleux. Pour moi je vous baptise d'eau. C'est lui qui viendra après moi vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Le feu, c'est le brisement. Nous avons brisé à l'imia oyo au kalato na ba mission na faire. C'est quoi yo siko neni. Donc tellement na l'imia lelo na mande fa pembo ça dit que ce n'est plus lui. Donc ça veut dire il a été brisé, baptême de feu. Yesu m'a baptisé à bateau frère. Après ce baptême du Saint-Esprit après ce monument centre. Donc ce pour katasu qui sont nés au kokasuti. Donc ça veut dire vous avez un Saint-Esprit. Peut-être que vous avez un kilo c'est ça. Donc tout bateau va faire le désordre dans le Saint-Esprit. Bah ça peut baptême il y a feuté. Bah ça baptême il y a Jean-Baptiste baptême d'eau. Au bon baptême à l'eau. OK maï et toucher mon souni mais toucher mon limoté. Moni dans la nouvelle alliance c'est Jésus-Christ qui baptise. Bon on a baptême d'eau. C'était l'ombre. Alléluia. Jésus n'a jamais baptisé d'eau. Il a baptisé dans la chambre haute du feu et de l'Esprit Saint. Alléluia. Et puis chambre haute veut dire dimension. Il y a bon zambé. Donc neti biso toza dans la chambre haute. Toza sous bateau c'était bateau likolo. Alléluia. Il y a un monde qui va monter rabiso te ba koka rabiso te pour toza dans la chambre haute. Il y a un tozo senga na bino dans la chambre haute. Blaise nous le bien frère, aza très orgueilleux, c'est un païen. Neti mange wono au sotango. Au sotango. Oya zo bilamba. Ozomona que c'est un païen. De la façon ko loba asala ka erreur mo roton asala ka mission mo na nolita. Façon cas de parler naïe. Donc frère, même école primaire à Kotangote.
Donc il fallait qu'il même pas à ça la vidéo et qui disait qu'il est trop bas. Et on va rapporter ça. Donc ça va surtout na poto. Voilà. Si on a qui tu coûte na pété, si on a Angola tu coûte na pété pour tout ça et l'autre mon côté quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un monique même dans lise, on va coûter na pété lisité. Ce qui na Afrique. Parce que si on lise na éducation na ndenge na yé, ça c'est l'autre mon côté. Et ça rapporte quand ndenge 5 sarabatu. Voilà, surtout qu'on a bon Nzambe au moins na quoi on appelle écouter la on a lipa, ba ko pe l'autre moko. Nous va l'autre mon côté. Pour bon Nzambe mutu na zane brisé ayene ka po ya bon Nzambe na mukiri mena uyete fe mabale bele mutu na Nzambe a solo la mabale bele na ba chrétien o sati bele que mukili yete so bon mais Nzambe kaka mais ba kosinde bino Nzambe pa pesa kama lelo kama bete tamoni yeso zolo bango soki mona sengi olipa fe opesi libanga te ozomona donc ça dit que moi Nzambe va pesa moi lelo kama bete ni na lelo kama frère mais après ce moi c'est moye au monde qui qu'est-ce qui est mabé c'est ça il faut quand même la mabé le binini mais frère mabé comportement yangote même le lengi na yangote donc c'est so baté mino mbala batuno pour nanio yo faut ba o madame pose madame te bato mona te ka madame nous avons derrière un grand homme, c'est caché une grande dame. Frère, moi, je suis un monument, sinon, moi, c'est hier. Net le oyo, frère. N'a pas qui frère Tanguy, n'a pas qui frère Violaine, n'a quoi naïe. Mais banda ba comme ensemble. Au moins, on a que banda biloko mon nenge moko, et mon aba catch. Donc ça dit que baza, ba comme même ce monde maman François, moi ça frère JF. Donc ça veut dire que voilà, même quand on est mon sa frère Limia. Donc on a il y a la biloko moko, balbani qui se ressemble, ça semble. Donc on est loko moko boy, papa, ngala keye, il dit que frère Limia le babo. Donc ça dit que ayoka maté à frère Limia. Mais si on a dans que nak elobeli ils ont correspondent donc ayoka mobilité dans son bal pas ayoka moi si était faisait ma balle ba finga maman na yo tata no moko mutu na Nzambe a solo là mais hôtel baba chrétien ba finga pe bilo nzoto ba na ça haute terrible yo joue na ngai to songa moki non zana yo moi na Nzambe ko zo ba bon hôtel ozo mona beaucoup de choses sont mokili makam tous peu mokili on peut bosaki pe banani eloko pété mama lokuta frère lokuta na lokuta yango frère faut brisima esala moi Nzambe ba kena elobeli na ye na lolengi na ye na lateli na ye frère tala biso osati ba ministre encore so moni misa mokili lati ba ya bimi sérieux voilà ata ba clip na biso ozo momela ke ba costume ba cravate ba na Nzambe o mona blouson te o mona fesse ba koma te le roi Denis Lesi ozo mona o mona ke ba na Nzambe ozo mona ata ba barbe so tali ba barbe o tali bato mokili o mona ya nemote ozo mona biso to na terre tia yo mote to na terre on te biso to na sa sagesse ozo mona ba ser mo singa papa na to mona Abraham ni ser un peu makambo ça mona Abraham ozo mona longa ba na Nzambe quelle grâce c'est ça moi Nzambe yeso baki vous les reconnaîtrez à leurs fruits donc royer beaucoup ça Nzambe frère na misala na yo na ndengi na yo ba ko ba ko ça mokili nyeti ba blesse mo lo beli lo lengi la télé ba Denis Lesi ils sont du diable au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc on est aussi à dossier na biso ya lelo oyo to bo conseil ko pesa ezate mais ayeba ke Nzambe ko frapper et puis Satan pas ko frapper parce que déjà ba frappe déjà et ça ba frappe voilà et puis Satan pas ko frapper parce que c'est misala na misala mabete azana pas problème ça va problème ça quoi tant que ba na mike na biso ba dessin ba no sala ba tie mutu moka matin zete na nzeta ngata la boye nyoka zo kitela ye na seboye mai ngano na mai do yemo alobi bidek nga bikoki na okendo ça dit ndingi blesse ma Satan na minute ozomona akokisi mission Satan te Nzambe pe osale baninga mabe bazolela donc Nzambe asatele melio donc bidia ke bikoki frangé on ne maudit pas celui que Dieu a béni mais c'est repenti tout simplement et on ne bénit pas que celui que Dieu a maudit donc ça dit yenga zana voilà na libisaka yango le amona ndenge zongeli moko donc ça dit nenga zana frère ça ce cas se repentir c'est bien bon mais faut tika mabe c'est ça na moni Denis Lesi zo bela lifoko mais yemoko info mais à ça peine courage il y a que dénoncer bato misusu OK le banza biso ba frère avant longola moninga poti longola poutre ça na lisu na yo soko longoli ndoko longola baninga mais yo moko sana no un païen donc un aventurier donc mozo peu au côté à bato neti ba blaise wana ba luka longi ya Nzambe pour nous quitter Nzambe ceux qui ba kufi bongo ils ali felo voilà ngwana Mbote Belé, pas général Richard Fitumbe, Richard, voilà, Mbote, et puis Picho Pacho de Norvège.
Bon, tu as bien belé. Tout comme un frère, et Suki, Lelo, Awa. Mais dossiers allaient à suivre parce qu'il peut y avoir des rebondissements. Voilà. Mais toujours, il y a un il y a un papier gain également. Bon, papier gain, c'est dans l'appareil. Tout le bel la vie. Tout le coup, Awa, je crois qu'il y aura encore d'autres. Natura Mboma. Il y a qu'à développer, l'image est belle également, à analyser aussi. C'est pourquoi moi, c'est-à-dire objectif exact. Il y a un conseil, moi, on peut ça Churamboma. Limisanga frère. Churamboma, na mona batu belé, vraiment batu bébé Churamboma, beaucoup de parties. Et na zone on a aide à Saint-Esprit. Et l'inga rasiko. Churamboma, mais na batu belé, balega, basa, analyse, na Paris, na mona rabango, balobalo yote. Vous avez un bimisara penda, bimisara sagesse moroboué, la vérité moroboué, et ça la tout bien. Et le monde a dit que kalana bagno kabwana na tachumba. Nzaba ça, mon nzaba kabola pe bino atinde na kisasa. Pour un autre bimisara aventurier. Voilà. Donc ça veut dire ndeko tikala yo mon frère. Conseil na pesa yo, donc nzaba senga na person awa. Sikoyo bon kata sukino propre. Lataka costume cravate. On paye ça la raison tant aux heures où on a sérieux so bimaka lo wingé mo boy tous les gars le bela nous on est en yaka aux hommes tout moko aux très important. Moi je t'aime beaucoup na spelano voilà il faut sérieux mo que kota voilà au moins ba retour comme la yo na kombo na Jésus Christ. Voilà donc comme la suka comme na lobaki ça dit que Babylone sous toujours tient on sauter ça t'es pas toujours bomba so les zakaka qui tout ça quand même parce que ils ont aussi sur la famille aussi quelque part voilà par exemple Satan Babylone sous appelle famille but exacté à ko je dirais au bête c'était mais exacté au bim ça Babylone sous pour diminuer encore une fois c'est pas ça le but qu'on frère le bac exacté ton NT tout ça dans mon thème ma bête au ça ma bête choses autres dénoncer. Voilà. C'est juste pour que mon doigt change, le monde va changer. Donc c'est vraiment ça le. Et puis pour ma carrière là tu peux ça bon dans famille là-bas. Bah tu bon là sur ba pour me sérieux dans famille là-bas. Bah tu sur ça ma bé faut botika pas me pourquoi faire ceux qui lui écoutent dans ma cambono donc il fait l'autre. Et là ils ont trop tard ils ont ndeliwa. Recouvre pas un accident pour moi sur besoin chance à Beli dans notre hôpital à Toubili. Vous mona mais c'est quoi bon accident. Bon bah mort subite, barré cardiaque, bah belé. On a tant pardon. OK, il y a un biso to yaka pona bongo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Botika madame Sika Bozali. Zamba pambola bino, batnyo so balingara biso to linga pe bino akoleka. Zamba vana na bino, akolisa bino susu, abate la bino akwisa bangona na bino. Na kombo na Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bientôt pour le prochain numéro. Bye bye. Ciao. Ciao.